Nzambe charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisi nga lokola rescapa naufrage Titanique kolela nga ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifiant de mon corps en cas de rechute alingaka nabondelaka elokola bebe ya emwa ekila monene apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolela nga ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diamant noiré. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de Ernie Bokota, la Diamant Noir TV, Gisèle Umba Nabino. Merci Nababone surtout, Ndengi Naebisaka Bino. Merci, grâce Nabino de Diamant Noir, Aza Diamant Noir, sans Zambé Nalikolo Bino Bozate, Mawadko, Lelo, Suzana Nani. Toye Naye Moko, président, Yaba musicien, où ils allaient Adieu Salimba, tout le monde a yébi, mais toujours tout Naya Kaboli Matanga Bat. Matanga comme mi balé. Pour comprendre que il y a Papa Lutumba sans plus tarder. Bonjour président Adieu Salimba. Bonjour Diamant Yatalo Diamant Noir. Wow, merci. To bengio to za bezo to eba matanga batu ba opanzi yango. To sali ba matanga mi balé. Yanana. Matanga Papa Lutumba pour te traîner te. Yo au sali côté mususu matanga biso to kenda ki ba lobi matanga mususu na Ivry et comme mususu na Stade de France, on n'a rien compris là. Explique-toi. Et là, que c'est la mine de matanga ya batu ya famille, biso dans l'association Congo Seben. Je pense au Yebi, nous sommes les kaka en France, c'est Congo Seben c'est ça la rango. To bandi bandana ba likinga akufa ki kout na province. Et ba so corps les années exemple na Lyon. Po iya ba côté nyoso ba ezoleka, il faut au futa. Donc, mon accord indiqué dans la province, c'est Congo 7 ça qui est ramené corps à Paris, tinding avec une église na Pantin. Il y a des moukoussés. Allons vivre à la musique à Bandakala. Mais tout ça dit tout, nyonso. Nande qu'on a papa Wemba tout ça là qui n'a été tout ça dit tout tindé à des moukoussés na anine. Il y a Kesser pareil. Il y a papa Wemba. Malgré corps ezalaki a ôté. Tout ça est pareil. Donc il y a l'organisation tout ça là tout na batu musuzo ka kufi azana Congo même pas membre. Parce que na ezara musique eza même na musique avant de dire que il faut ça membre. Mais biso na Congo c'est ben mona mutu mususu musicien mususu adam membre était na peso elo ko na IPP. IPP azai membre était. Mais tout ça là qui leki nangai na ni akoyaki na garde no di plutôt Congo 7 toujours donc mais, organisation moko ezalaka te mais edit de image mtabengi ngapanda sanga Congo ngana vane na ndako ya bisinga Diamant Noir est-ce que moni kuna matanga ko bibale balobi ke président Dios mutu azui matanga wana ndenge bayoka na za revenir matanga tango Kuluta Kufi, Papa Lutumba Kufi, Moutali Bosso a yebisa kingai, Mariana na président musicien, Diamant Noir mtabenga kinga. Abi président Dios, Toyoki ke Papa Lutumba Kufi. Gabi attend, abi n'a pas publié pour faire zo vraiment la source. Abi OK. Na bengi na kin, na bengi yo kalongo. Na bengi papa, na bengi président non na zwaki siko assurance, na bengi makoso kutule na zuya bandi kolela. Ngamba mo émotion comme na yo rappeler Diamant Noir c'est vrai il y a solo Papa Lutumba Kufi on comprend donc là tu as émotion après zalakanini jour émotion après proclamation tout ça la to kutani biso na Congo 7 to se réunir après to se réunir tant to bengani na émotion wana le même jour famille et zoaki déjà tant to zela ko un programme malobi famille le même jour et se réunir babi ke matanga ezali na vitré na benga ki yope na yebiso ke matanga le même jour ezali na vitré ba jour wana na ekiti na émotion après na yeko kene matanga tant on a kene matanga lokuta mabete tant on a côté na salle na moni grandeur ya vie o mokili mobimbezo la Lutumba na moni grandeur wana
na mona ipenda ezali ko correspondre na image ya viete na makambo to sala. Alors to vandi ngana bengi président Niboma na mina président et après balobi na salle on eza église babi musique ko betate musique ko betate na salle et puis et banozala toujours et bandi de lundi à samedi dimanche eza église ngato se concentrer na baninga puis ba musicien mandi ko benga non président muto ka vie de tout bato même ba côté wana te il faut to sala honneur to organisation ezali le kuta mabete tisiko na za na organisation wana te bato bato ke na organisation ezali bato ba famille ba makoso na équipe mususu na vie ni boma muto baza ko complet baza ok moi je suis pas là na obenga président non te okuta na président et pas Serge. Bon ngana bengi jolili na États-Unis le qui a vie de Tumba a bengi nga yemta benga mais président na pesa que rapport de gens avec place où on a badingi musique betate muto ko la vie le banzembo na il faut balela na banzembo il faut musique et beta jolili a bengi a pesi biso numéro ya mukolossal na kamati numéro na pesi président Niboma on si bosa qui réunion to vandaki parce que azako ça mixage ya des fois to vandi en plein réunion to a ça mixage et zo le capé réunion balamo alors to vandi d'un coup na lobby les basoda bino a autorisé musique et beta a lobby musique colossal abi musique et beta mais oui bon ça le banda de lundi à samedi président ebisi ba non famille lobby que ça le bando bandara de jeudi de jeudi vendredi samedi na raison d'après ça que peut rapport ouais. Alors il y a eu contradictoire à niveau de la famille na président Niboma mon yomo qui n'est qu'un autre programme mais ça qui à peu près un programme yo pesa qui alors to vandi ce n'est pas que nous autres c'est justifié il n'y a pas c'est éclaircissement c'est quoi ngai vient aller au côté hôpital na camp avant nous ngisa ça zo benganga na razi parmi bato ba tchama kelele nga na zo kendeki na voiture na ba péage tina kango tala ka vie zo comprendre mutu na mutaza na kulutu na ndenge dino azara na vie na président Dios ndenge diamant noir azara toujours ndenge na zana ba donc tu vois mutu mutaza na batu na wana za ba vie o bisto kora na bango o ba cadra biso tant to bono sala témoignage na no betu masulo mususu ya vie ya danser oyo image bazo ba te que vie azabongo parce que c'est notre vie ngana yebisi bon bandimi musique bon toke na après to yoka matanga ezala kutu lundi ezo continuer ngana kende gite ngana yo kende jeudi tant on a tali salle wana na obina pembeni na bino en tout cas bo autoriser biso po ba mise mazo ninga ba honorer vie na bango na banzembo na bino bo autoriser biso to sala hommage eza matanga te. C'était l'hommage ba musicien bazo rendre hommage na Lutumba ba ozalaka na ba journaliste bino bato ya presse ba journaliste to zala la bango ba Dilondole Diamant Noir Tindika Bidili nani Dilondole na tangi nani Papi Gen ba journaliste to zala bango ba donc na ba journaliste na biso ke ba vandi ba musicien bazo betaka banzembo famille parce que le roi le bao ngabi ezaki matanga te matanga iko continuer salle wana ya Serge eza mo salle moko muke lokola mythique na tiaka on a image moko lokola to sala ki ya papa womba na New Morning eza salle moko muke mais to zwa ki salle na New Morning moloka star betaki ba vedette news international ba betaki bisom tout organiser ki image ezali. Donc tout ça qui image moko ya honorer papa Wemba na image to ba ki na salle et pas Serge eza muke matanga ezo continuer kuna biso tozo sala mo eloko moko ya muke ba beta en attendant jour yo ba programme obima avant Corée Kende après Madeleine corso ke ke biso tozo sala munene to beti ndenge organisation ezalaka siko eza bulu yeke entre organisation o ya biso na famille na bato baza ko sala mais précision Mbaki aza mwana ya vie bapesa kinga Mbaki Lutumba
nasolaki na ye nakopesa numéro ya téléphone bobengi ye parce que tokosala eloko moko te sans accord ya famille nasoyi na mwana vie Pauline nayebisi no bino matanga bosala na bino monsieur moyo bengi eza to bengi to yoki monsieur te bon nga kobenga na ngai déranger nga te nga na kobenga na ngai pour te confirmer ah oui nga na kobenga na ngai parce que omoni ke tokosala eloko te sans parce que alobaki ke biso famille ya bato ezali même bango. Oui, petite soeur, bonsoir. Bonsoir. Au bois qui singa bon dengenin. Édition, merci. Nalobi, mais jour où aller au benga na 3h, bolobi que ba autorisé la famille bozo annoncer bon annoncer qui soutient. Te ndenge nalobaki ke biso bino bozala kuna mais biso tokobeta ka ba musicien po to honorer vie po leur to sono na 3h olobaki ke bako annoncer ke matanga ba musicien bakobeta kuna na Saint-Denis. Balobaki ah oui. Parce que là, na 3h, on a des musiciens, on a autorisé. Si on a biso, to bengi ba musicien bazala, to honorer vie ba betara banze monene ba journée, c'est pour tout nango na ba chaîne et puis tout consort. Mais après na suka bato ba non ça qui na bango te. Ah ok. Bon pour te to zela to ngala zalaki mais ba musu ba komo le bako président Dios a sali deuxième matanga donc moni sali bien te. Non mais ba ye ba bi ke o ba visiter pour la kuna moyen ni concert beta izati donc ye ba visiter ba o beta na scène ni mari pas zo a musicien papa na solo ki na epe na solo na ye na solo na mbaki na solo na ye na solo presque na jolili ba tunyo to solo bango nde ba accorder ba bi ke bo beta ya mo to tiaki instrument to bengi pe ba jouer c'est pas to beta mais échanger moi version bon to c'est la to bongisara wana za kulutu to bongisa na ndenge kutu naza onazo lo ba même na émission to bongisa po ezala bien na avant que kulutu akende quoi to le matin wana grand frère la biso et moi ben so wana za ba organisation mais to za na choix te to lukara ke matanga kulutu ele ka bien ah oui il est kaka bien. Bon, là la obenga yo hein. Bisous. Merci grand frère. Ah merci. Oh les caviers du tomba. Donc moi tu as confirmation quand même tu dis que ezaki yum to ponga na yo kele on ndenge bat ba bengi. Na ko benga ta 2 3 famille ngo wana. Batu ba bengi ngai na biso Jérémy Basi yeza mutu azana makambo ngwa yebi. Bengi ngai kilo ya France alobi diamano ndeni kuna matanga to kende wapi côté nini de batu azaki un peu perdu en fait mona likambango ya mwesali mais non landa nonga Jolili c'est qui famille on a qui dans les États-Unis landa non famille ezali biso to dans l'organisation hein et association ba musiciens ceux qui famille ba boy musique to aussi matin Joe ouais Joe Kimia Joe ozo le kana diamant noir parce que on a Paris ozo le ka direct wana na diamant noir parce que tous on soit là yo na ndenge to pesa ni ba numéro ndenge toujours to lobaki que siko balobi que président Dios abeti musique nanko asali deuxième matanga ko to ba to honorer kulutu mais alors bisonde to sala organisation les ala yo moko ezalanga to lingi penda que vie vraiment makamane ke na honneur donc c'est ça bon Jolili il ngabi bon Jolili azali na États-Unis azawate mais toujours soit la singa voilà. Na soyi na bango nyonso ndenge pesa ba numéro bango nyonso. Bon Joe dosé donc omoni ba incompréhension ezalaka yo za ya ngai
donc incompréhension tozo eboma pe mboka te. L'essentiel souci oyo na ozangi na ngonanga ke ye omoni même mutu na ndako ezala bana basi ya banganda bana basi ya bamuziki bayemba bamabele bamasuwa donc via sala banzembo tellement ya kitoko ebele. Alors moi appelé mususu musicien obeta guitare eza na cadre hommage yango tolinga tosala elo moko mythique nde tosolaki po to honorer vie ekomi yo baautorisaki te et pourtant baautorisaki ke tosala. Alors esali mwa bulu yeke tosoli nyonso lelo nyonso wana ye mpe tozobengana ti 3 heures tozobengana après nazwi instrument na ye pa mwana nanga Serge apesi sale tobongisi après ekomi bulu yeke bon nazobenga o tosola jol na ngai te ya ebi programme te ngam na opesaka programme ya za na États-Unis na opesaka tozobengana nde tobengaka na yo boye donc obenga o jo. Merci. Merci. Bozolanda, Nazadi bon Matejo, Diamanoa, j'ai trop à faire. Nazate ou bien nini, Nazamarambo est belé à Kosara. Oya Kepananga, Nazan la télévision, Nazan la radio, Nazan la studio, Nazamarambo est belé à Kosara. Mais sur la tiki makamunanga, Natel Mapona vie, Aza Kulutu, Oyo, Totika et Naye, il faut donc faire honneur. Au moins, aux Osoana, Joe les États-Unis, les qui n'aient propre. On a même na vie so ga ye donc jujo o msoso le ye Paulina mona ne ya mwasi oyo mukolo sala pesa ki sala. Donc tout c'était alors ekomi nazana intérêt nini nakamata nakamata intérêt zali daibe intérêt nini osali lobaka si soki intérêt zali lobaka loko za diamant noir to peta diamant to pasola. Mais oui intérêt zali parce que kina ambassade ko zo monisme ambabu muna yo sozoki déjà mbongo ndenge na yo kili na matoi na ngaki okende na ambassade ozui déjà mbongo yango zo sesa na kendeki na matango makolo na ambassade te okende ka déjà na ambassade ko zo mbongo ti pour la matanga diamant oui bien diamant vie si marron ba moko na okufa kaka ko beta yango beti alors mutu akoli ya mbongo ya vie ye moko ba kaka ko beta to yebani moi je manque rien pour na kino na lia mbongo ebembete na mokuse kaka ba jour moko basimbisa nga touche so na bureau na relaxation ba pesinga 3000 moko toke uzwa 3000 en groupe mais ba tie kombo adio salemba naza na papier yango bénéficiaire ba koma izaki ya de mokuse ba komi day de mokuse mais bénéficiaire adio salemba na ebité toke beaucoup loin ngala signé pour ba pesinga mbongo na zumbongo enveloppe na pesi beaucoup na otala papier adio salemba na zongi na ambassade babi non et ça est le côté le roi beaucoup la joie qui donc okenda ki pe déjà délégation Congo Seben j'étais pas seul na tangi tozaki papa Wemba ni boma famille moi si ya de mukuse ya mundene famille ndenge biso kendeke pamba te avant to kendi photo kena délégation à famille donc to tiara mo influence wa ndenge za raso kena ambassade boye il faut mukanda ya Congo Seben. Alors tu as raso to zumongo to pesime batie comme adio salemba. Alors j'ai réclamé nabi désormais bon ça sous passé je suis pas bénéficiaire bazui comme nazaka combattant ezai bilo moiti ka trace au moins juste avec tala zorambongo na ambassade na yebi mutambo batie dainga to kenesusu kozwa kosala eloko moko boye na moni ba yebisi ni na papa Wemba le papa Wemba kufi ambassadeur abenginga adios kende na tiki chèque na ye moko abenginga na tiki chèque na secrétariat kenda kozwa chèque wana pour bosala makambo ndenge zalaka po ezali tozwa nango sala na démarrer na komi na koyoka batuni botia na kombo nani nani secrétaire général oya biso kapesa oyo ka to kutuna kapesa boti akomba dio ya président dio Salem président ni bomabi boti akomba président dio Salem ngana yebite ta na komi na réception ba opesa nga chèque na komba dio Salem na yebi dio zaravis na ye après ni boma c'est moi chargé ya ba concert humanitaire tous les aranga mutamutazana ba attribution na ye ba concert humanitaire tout organisation tout les arangai
D'ailleurs, na komi Nathalie chèque comme dans la Zouaki Iku, Nathalie chèque na moni kombo ya Adio Salemba. N'habite ngana ozo chèque ote. Il faut beau changer chèque. Beau tia na kombo ya bénéficiaire. Ti lelo soki balia chèque wana, so banini tozo na biso le côté. Ndenge na zolo ba wa ko contredire nga azana tiki chèque. Babi ya lobi na lundi boya kozwa espèce ti lelo tozo te. Chèque wana bulu yeke mutu moko azwate mbongo ni billet le papa wemba kufi ni chèque pour le bama trop et l'autre une ambassade kaka baselenga ba liste tant on a meki ba pesi ba tunio so ba visa ou ba français ndenge ba kendaki ngana zwa ni billet ni chèque parce que le président Dieu sa ba billet azu ba mbongo rien siko tour na ba pesi na ba bengiote ba billet cette fois-ci là torotel mara cette fois-ci tant on va accueillir, famille ils ont une organisation. Mais si on a une ambassade, il faut que Congo 7. Ça est le papier. Il faut que Congo 7. Il faut que le président, Sali Mukanda, président Arouf, accompagner la famille, moi, je n'étais pas là. Vous comprenez? Moi, je n'étais pas là. Alors, tu as démarche, nous, on a insisté, ce n'est pas l'argent. Nous, on a insisté pour que les domaines, il faut musique et bêta, honorer la vie, on a confié à poète, à baouba. Mais pour te battre le babongo, tout na bien. La question oyo, bino ba musicien yozali président, mais yoza vice, yoza pena président na yo. Est-ce que bo solo la ki na bino nyon surtout pour combo na yo mo ko matali kolo? Est-ce que bino so solo la ki boyokana ki bongo to komboka ya yo mo yo to zaki décision ngai tango joli lo to soli apesinga numéro na bengi na du numéro 6 place na pesi président Niboma to za 6 place parce que ngane to travailler boy président Niboma a bengi mukolo sal a autorisé que musique ko beta j'ai dit de se retrouver na kuna après ngane obenga jeudi wana na bengi président jeudi. Le vendredi, en tout cas, place où on est dans l'image à Vietnam. Nous avons la sous-Reddit. Président Abino, président Dios, il faut tout dans l'autorisation et la famille. Tout ça, la macambouté, ce qui famille autorisée. Mais avant tout, famille. Il y a un moyen de marcher où on est au sala, famille autorisée. Les familles autorisées, on a du téléphone, nangai oyo. Na bengi, non, président Benginga. On s'en compte rendu. Non, on a bengi président, c'est famille autorisée. Abi, ok, c'est bon. Nazoloba azolanda nga po tozaba mi azape mi azolanda na bengi président Zolanda na bi famille autorisée abi ok c'est bon to vandi comme vers 21h a bengi nga mais sen nga compte rondi te nga binde na instrument na voiture nazo que n'est pas Serge to renforcer ba instrument zali kuna na ba mai ba to romela donc nazo que n'est pas Serge pour to robeta kuna wana to soyi la président. Ok. Tokomi ba 22h président Benga bino ngana keimba la moko na matanga kuna parce que batu ba uti Bruxelles ba ke na matanga na salle kuna ngana parce que biso pekisa matanga te matanga e continue nango mais ba artiste bazala koto président akena ekuna là moko le na okota na salle na bengi sous président na bin bon ça lango na mona eza vraiment moi moké po batu ba koye ebele mais à tout cas, il faut doser que Batouba et Amito Zara na journaliste. Abi na ebise yo resal wana ezamuke. Nga habité to doser et Zara Batou o ya biso moko kana ba musicien. Donc président Zaki informé. OK, Zaki informé. Merci pour to komushite. To comme na suka to linga ka to eba to zo précision pour ngana matanga na Zaki quand même surpris sur Zaki belé. Tango ba pesi programme et comme que eza provisoire et puis ngana Zaki information bien pas na yo que Zaki bon mais après to yo ka Zaka quand même makambongo mais il ba mi temps na ndenge temps nga diamano ande na comprendre kité de na ko comprendre que zaka makambo yo lubaki et le diamano ouf alubaki yango pe bongo albi que zaka la ndenge to lubaki ndenge ezali diamano na o yebisolo na si sa question te nga ina avant ko ta question mususu te ngam na o yambo te o yambinga mais na si question na ngate aussi si malubati bando loba maluba parce qu'il faut question ezana réponse nango na pesa moi explication pour voyez que le président Zaki informé et puis tout ça qui m'attend. Diamant noir
tuna batu wana bazolo bakenga na leki mbongo na lia mbongo. Chèque ya MNZ kenda wapi ti lelo. Chèque ambassade apesaka 3000 ya MNZ. Parce que président Dieu salé à mbongo. Donc chèque bembe na lobi chèque MNZ bapesaka ekenda wapi po mutu azoloba un jour na tanga communauté pour na respect. Jour to zali na face kuna to zali ba Selezino ba Selezino ba musicien netile kinanga Blaise Boula to zalaki na nani combattant leader na bango nani Sam Tuku kitu balobi un président Dios yo au lieu Rambongo adopa je sous le kinanga masombo président bozuya million bolé ba 10 000 bino na président Iboma na mone ngana tout na jupe na Château Rouge tellement que na baba vie na nga obarenga masombo ozo comprendre ce que pas za zo landanga ozo comprendre nabi nazua nerote na mona na likuna na Kinshasa Zakari honorable atindeli ngai ya lolo swami kendo kota na délégation wana 1 million moko yekuna okota na délégation pour musique ezongo nazua 1 million. Mais pourquoi va nous soucier pourquoi Karayo? T'es cassé toute une question. Pourquoi pas le biquet ce qui est vrai? Pourquoi pas le biquet? Non, association. Pourquoi pas le biquet? Si y a président pays. Association. Oh, nous sommes sur la carte Togolo baté on entre biso quoi. Oui. Voilà ça entre biso. C'est biso to tuni batali banda. Ngala lo balanga ngala zolo bakaka parce ngala ko taquer président Iboma. Soki neti un mois accrochage ezana ngana ezana ngote. Ton sabe mikolo okoyi ko zoate hôtel de mabo no bakana batuke. Internet akenda kozwa mbongo tant on a kenda na ambassade kuto moni ne petit mo masombo na ite so nanga tant on somba Touareg américain na mona pe ayele nga vie na sombi Touareg vous comprenez il a na Touareg pe couleur noire ka netwenga vous comprenez alors naza mutu na ko manquer mbongo bibembe balia kati na moni wana kande makasi ce témoignage moko ya papa Lutumba o ya malamu yotikali nango quand même. Souvenir, pardon, hein. Souvenir, moi comme malamu yotikali nango. Bon, vieux wana zaki poète. Fais-moi témoignage mukeka. Vieux wana zaki poète. Je mona bengana ki mama bana na palais. Alongo akeki kufunda ngepa nyoka longo na kiponza. Alonga na kotika na kiponza na mwiba musicien ba do bengana bima parce que il y a za mama na bango, alambela bango, donc ba kola penza bango tout ba doudou ba damo. Donc génération zaiko wana parce que il y a zaiko langa osoki famille ade anti parce que famille ade ozaki kala mais nga zaiko na comment ko gérer zaiko et inkisi o nyoka longo tango ka ici ça va là-bas wana zaiko o iza nga na comment ko gérer ti lelo ndengeza alo bana nyonso wana baza bana ya ndako jour moko alors l'air a commis wana ala ninga na ndako kenga na benga mama bana komi agare ka parce que via zotala biso chaque tongo agare voiture na a autant na 200 ancien modèle masombo na isa yebi yango même edino yebi yango dia jaune ancien modèle alors aye a télémé pour so via biso tout olenga ka eza aye pa nyoka longo biso tout eza ba vie ma dieta bazotala biso aye na ndako abi vanda na vanda bi oye excusez-moi pour ba maman bazoza maman ba maman bazolanda abileki oye bi mwasi soko la nema kamio so mwasa sala o kokate mwasi azalo kola libata usoso soki mwasa bimi na tongo là c'est vieux Lutumba qui parle soki mwasa bimi na tongo na ndaku na ye soki mwasa bimi na tongo makambo ozolanda na sima makambo nyoso salaka olanda na sima omonaka ovana na mwasi na ndaku te zuana no libata soka bimi na ndako epa alalaka azwi bek na ye azotiaka na basalite nyonso aliaka eso ozwali bata na otia na kate ya nzungu olamba ya olia ye nga abite abi eza hora mwasi kokipaka makambo mwasi asalaka te zwa ye ozongisa na ndako moni eloko etikala parce que c'est un poète azala makambo ebele via ayebisa biso mais na bomba po leto osala témoignage wana tokopesela yongo oyeba biso mo motemi kita ya diamano monze omo mokia ya papa Lutumba oyo banda oli via za manzebe bene te oyo banda osilinga mingi to yembeli ka diamano niti nzemo oso tininga senga na yo senga mono ukatani pamba te ngana na yebi ata banzembo te na matanga te likabote mo mukika oselinga mo
masu ekonana loseba ebeti masu ekonana bolingo pe nani masu elimi na kati ya londende moi mokeka kate pardon nakoma pe producteur na yembaka susu te mais c'est pas ici natikela pendant ça m'a commencé c'est cadeau rabio emi Edgar mokonzi bayembaka kwa bayebo yemba te mais tokomi na biso pena na suka programme solo eza programme nini pona matanga mais omoni sikoyo awa tant tovandika na plateau Bruno auto benga Bruno matadi auto benga atinda camion bazwa instrument pour batu bakno beta ce n'est pas moi babeta mkoni abi pona week-end olandi yo zali ko kipete mais du na landi donc pona week-end donc vraiment programme yo za mieux placé aux en contact il n'a pas ce numéro à Bruno aux ala kanango pour benga bino ne dit no boza toujours en relais parce que organisation eza venza na maboko ya Congo CBT voilà eza na maboko ya Congo CBT organisation eza na maboko ya famille na président Makoso merci so na bengi Makoso président pose ai vice président na imiko na Kinshasa ya na benga toujours président. Ok, d'accord, donc tu causes la carte programme pour moi, tu fais ça programme, ils étaient pour y mais mais week-end, il va y toujours de lundi à vendredi. Donc, de lundi à vendredi. À samedi. Et de lundi à samedi, quoi. Oui, voilà. D'accord. Ben, merci, Balandino, surtout à Diamant Nord TV, Ndé Bolandi, pour on a besoin d'éclaircissement. Mais, il faut pas tout là, chèque il y a, et mené, chèque est mené, ils wapi. Non, je n'ai pas polémique. Batu na chèque est mené à eux, ils ont une ambassade et kinda wapi. Ok, tout si ça m'a l'obakasi. Merci, no ba siko. Pour na moni kande le kyo makasi mais. Te na za kanda te kuruta ba kolo histoire. Pour un programme. Sylvie Lutumba en tout cas ndenge to yesa bino courage. Diamano raza toujours na bino en tout cas toza na pena na matanga tolela ba obazolela papa la biso Lutumba. Maloba suka président Dieu parce que na maloba. Na biboye. Amoni muto akufi azaba oba toza na pour parler na ba combattant niti ba général Masombo ba Guy Gérard ba grand prêtre parce que Bercy ezalaka ezalaka moko amsude Bercy ezalaka Zénith ezalaka mutualité ezalaka et puis et pas bon ba to ezalaka nini et pas Bataclan ezalaka nini awa nini ba tout ba Olympia tout vous comprenez ils en a parlé donc sur total la musique en Europe ils en a France donc mutu akanga supenda yembe sawa ils appellent baba Masombo wa pekisa o ngana yebi pona bundaka na ye na sala na ta sans réunion oka je me supenda to solina baba alobi nanga bon viens memanga ina na memena car tina ko tike na palais abi bon viens musique ezozonga ngana za abi ka vie yaka soki lobi na mera la mbelo pondu na mona leki na télévision na poko wana le musique ezozonga te abetingelo na lobi petit wa ngale sanga pondu ya poison abetingelo alors mutu apekisa pena musique na mboko oyo to yebi eza babe Masombo mais na molo kwa azana souci ya vie Lutumba pour na ndenge émission mo basala ki na collègue non Papi Gen asengi tokuta na ba musicien na ba combattant pour yela nga cahier de charge alingite ba fille balataka bina na ba kalese mo na ka ba mitakala ba danse neti o mususu fongola sala bo tiabo donc nyoso wana eza cahier de charge asa ida biso mais alobi na honneur ya vie Lutumba pour ba kulutu na ye trop ba kei ba wemba ba madilo na surtout eloko toucher vie Lutumba alors alobi to kuta to vanda na moniti moto mais donc neti alinga longola embargo wana vraiment to semble makasi babe eloko wana ndenge nzamba toucher motema na ye pour ba to ebele penda sota bela beaucoup aza ko beta kaka akoku fera biso na Abidjan vous comprenez Madilu a beta ba benga ependa biaka côté eloko moko ko ya 2 millions li passe atikanga akembango abi to beta pa sute o Kabila pesi 2 millions akoma kuna 2 millions ngo li solo apesa te ok soto za la na bambongo to beta kane to beta de belé baza jouer ça tout ça l'émission mais vraiment merci pour na babé na ba combattant Guy Gérard ndeko nga mwana ima
mbote ngwana. Donc merci encore Diamant Noir. Bon, image pour image nazana ngo pour na ningaka nazala un peu salité na moi biloko mikemike. Eza image nanga teke na silika pour tozande omona oningo sa bola mo pona kulutu na yo batu baba o ndenge mususu ça fait un peu mal quoi. Omone ça va bien te. To comprendre vraiment en tout cas na bas na message éco. D'ailleurs Olandi yo moko Bruno abengi. Tosi sa maloba président Dieu merci. Bato nyos balandi yo ba yoki ndengo yebisi bango et je pense que message est commis na matoya ndeko wana yimoko akoyeba aloba souscrit. En tout cas restez branchés sur Diamant Noir TV. À très bientôt. Charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanique kolinga na ya diama Gisele Umba nanalobe yo mon amour téléfortifiant de mon corps en cas de rechute alingaka nabondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye teo paske nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir.